bienvenue dans cette émission, l'émission que vous aimez beaucoup, la grande classe avec votre simple servante Paola Ngainga et la fortune écrasante. Aujourd'hui, je reçois pour vous R. Kelly, que vous connaissez tout ce qui a évolué au sein du groupe des Ferrego là. Maintenant, le lot à la maison mère à Rolobelabino. Qu'est-ce qui s'est passé? Pindenge et Loni Sala qui a se retrouvé dans la maison mère. Sans oublier, aujourd'hui, je vous signale que c'est mon anniversaire. C'est l'anniversaire de la fortune écrasante. Vous allez tous brancher en tout cas et ça l'a bien. Cadeau Moussouboropé, Sangara Bota, Langamou et Belé, l'émission, on se la Lingabino Mingi Bana Poto. On se retrouve juste après la pipe. Je vous aime beaucoup. Masolo, vraiment solo yango ye na kati ya kini. Balui pona ba kinois, résidence Kifwani. Yango yo na kati ya kini, na kati ya mbiti ya pigeon. Balobi pona ba chambre deluxe. Ba chambre bien, ba chambre propre. Hôtel deluxe yango na kati ya kini, na kati ya mbiti ya pigeon. Tozali awa na résidence Kiamfwana. Ils sont situés dans la commune de Ngalema, dans le quartier Binza Pigeon, sur l'avenue Congo Yassika, numéro 22. Alors là, nous vous offrons des beaux appartements pour notre séjour dans le quartier Kin. L'herbozo y a na Kin, dans séjour dans les vacances. Tout bosengeli dans le logement ya kitoko yango tozo kotia à disposition na bino appartement mibale au bozo pour visiter au Pébromona et Zali donc appartement moko ya niveau moko très somptueux et ça de la qualité moko bien et puis très propre. Je crois que Bromona on ba image intina tia commentaire mingi Bromona on ba image tozo ko répéter adresse na biso et Zali bongo na avenue Congo ya Sika numéro 22 quartier Binza Pigeon commune Ngalema, numéro de téléphone Nabiso Ezali 082 42 00 716. Pour na batubazali na poto broko benga monsieur Kiamfwana na numéro plus 33 62 87 23 782. Voilà. Masege, masobenganga. Masege, bongo ya moto. Masege, bongo lipoke mongusu. Salut, c'est bien moi Vanessa. Double XL full option. De longues jambes, veut dire de longues jambes. Yo yo yo, lipoke yo yo yo, lipoke yo yo yo, lipoke yo yo. À bientôt sur votre site rdcongo.fr. Yoke ex, yoke no nganza, yoke ex. Na yo kanga ba site nyonso kleboa. Yoke no gusue, yoke ex, yoke no nganza, yoke ex, yoke no. Eh César ngada luki makambo viens nga luki makambo bomi. Viens na kala minta fula petite na krano. Vedi ba site nyonso to ekanga po viens nga fulanga. Ngambo viens nga luki pardon fe bomi ngai no batena sani. Mabele li mabele toujours. Poto ya belé mais chasser ara moko. Viens na leli petit na fula na nga liboma. Yoke no nga. Vanessa full option double XL, tout le monde est d'accord. Donc mon tabou on a parce que nous sommes toi déjà d'accord dans ngai. Jean Dimi. Mokile ndimi non lela mokile ndimi. Haha. Tu comme ma belle toujours. Musique atteint. Bote pate Vanessa. Yoke ex. Yoke no gusue. À bientôt sur votre site. Donc colonel Oshega, yes c'est un gagné. Écoutez-moi. Yoke no gusue. Yoke nyonyo. Yoke no banza. Yoke yoyo. Feli mobaye. Yoke yoyo. Zulu bebe. Yoke yoyo.
Bonjour, je m'appelle Cynthia Kams et comme vous voyez que Sepela TV et ça n'a pas encore CP Sabino et Vandi et le bien toko CP Saba client nabiso alors Sepela TV et bimsi décodeur Asika c'est Sepela TV Plus the New Generation avec plus de 21 chaînes il y a Congo encore plus donc j'espère que Bino se beau CPI parce que non simplement que ça Sepela TV Plus New Generation mais c'est aussi moins 70 livres donc avant vous avez 150 et maintenant vous avez 80 livres. Vraiment, cadeau à maman. Balobi bana poto bana monde entier. Babi mikoloka babi bazolo barake. Ti solol on te solol. Ti solol pas on te solol pas. Donc pour ba solol on a kata sino rdcongo.fr. Babi rdcongo.fr César Angadi toujours ya kolobeleza te talara César Angadi ba Cléboa rdcongo.info.fr tout le monde est d'accord César Ngadi akangi masolo na ebisaki bino bopola me bondi mate César Ngadi yo Cléboa et longwe pena na ndenge liboko Yesu pena na ndenge makolo tanga oswa batu babi tout le monde est d'accord donc tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord oh c'est périté a faille na hier to bloquer bango avec rdcongo.info.fr binomo boebi na ndenge information en tout cas bana poto ya olobesa te biso tout wana kin balobi soko lingo za connecter ongo za l'informer pour m'arambele kana kin dans 2 secondes balamo César Ngadi aswango pour ça na satellite ana système à satellite site zaka moko rdcongo.info.fr site ka moko ngwana na ebisaki bino bopola me bondi mate rdcongo.info.fr yango epe kanga masolo ozi wapi a connaît pas à demander il y a rien en face quoi c'est maïs. Trésor Congolossi Apiwan est d'accord. Ferrego la Jésus de Niance est d'accord. Yo nani Homera César Ngadi. Oyiba idéologie, yo yebi idéologie, yuma à genoux, bima polémique. Bonjour RTL. Ouais, bonjour. J'espère que ça va bien. Ouais, ça va très kitoko. Donc, nous avons bossé pour le 17, le 18, le 19 avril. Événement 2015, 3 jours. On a un grand hôtel. On a la préparation. Tout préparé car tout lamba. Damas est agréable. Ils ont kitoko. D'accord, RTL. Tolo bela lelo. Ndenge il y a place au Uta et puis ndenge aux la maison mère lelo. Maison mère ils a l'orchestre c'est ba rêve na yo. Ouais, maison mère non seulement pas l'angamo. Maison mère ils a orchestre il rêve pour la mission tout ou avec andule. Ba rêve ba na kata lupango donc. Non seulement rêve n'angamo ils a rêve ba te belé ba chanteur et ba musicien belé quoi. Toyebio et pas faire comment on se retrouve dans la maison. Voilà dans ma makala, na maroso. Et à marambo kala, c'est ça qu'on a kati actualité parce que nzembo ya liboso na kati maison mère et ça oyo uchotia. Ouais. Bon, on s'est retrouvé parce que place Nazala qui na mona sur la place Nangate quoi, c'est pour cela on s'est retrouvé à la maison mère. Par corruption quand toyo ka bazaki corrompre bino to sans corruption yo moka au préféré qui maison corruption den. Oh. Mais yo tala vieux jaloux. Vieux jaloux, nzembo ya boss na yo place au Uta, ex boss na sotoko. Vieux jaloux, asala nzembo vieux jaloux. Asala nzembo moko so yo yebitenga na ko informer yo, oyo azaki Alexandre ba corrompa bino na nzela so ba moni bino. Mais nga fona fonga na tala ngona na tala ngote. Non ça les fois on a tala on a ba so yi na nzembo ya sala ki ngo. Asala ki ni alo abini na nzembo bazo corrompre ba musicien tonde.
bapesa mission mbongo na nzembo ngo elakisi bazwaka bino na banzela bapesa bino bambongo po boya maison. Non, même pas. Moi peut-être moto asali nzembo na ye ngana natala ngo tena osota otala ngo eza nzembo moto asali ngolo bateke ba corrompre bato ngai ngana ya maison mère parce que dans la qui n'a pas que c'est mieux dans la maison mère il y a dans la maison mère non quelque chose à to soit boyela e banzembo po bino na kokota na nzembo makambo bo luka la maison mère et amabe makasi boyebi boche baninga contre mire na kokota na banzembo mbamo mais biso toyebi batu musu babanda kala na maison mère pe bazuna mo pe banzembo ngo te balungwi voilà ce qu'il faut voilà ce qu'on a la commissaire nzambe parce que nzambe aza mystique grâce à na pesinga na wenge mbala nzembo ça a plaisir à trop et puis ça sera toujours gloire et puis remerciera toujours Kolo quoi parce que c'est pas chose facile quoi et là baton sou baza ba doyen bazwa nzembo na mte ba umela mais biso ko to banzembo et ça vraiment grâce à nzambe quoi koya na bino la maison mère eza par contrat ou boye kaka to bo signer contrat to signer na banani ngala yanga mo signer contrat na président Igwe de la Forêt to na bureau ya maison mère te ngala yem ma contrat te ngala ye na ye roluka boulot parce que ko signer contrat ça le na ye na sali test te mais na sala test na ya roluka boulot ngala ye na musala ça dit on a un contrat mais ça contrat mon ceux qui non. Les contrats on a respect les contrats on a signé pour respecter mais bien quoi orchestre mais ça ba ordre ba règlement d'ordre et orchestre yango na signé mais contrat ko signé contrat c'est trop dire na signé contrat na ya na oluka bula na oluka musala et puis bazinga la musala na zana noana so ça là que ba signer un contrat mo na signer na c'est pas grave. D'accord Patrick Muzamba je salue RKeli aye vraiment oluka musala ene makambo ba contraté aye na ye soki pe nini te aye vraiment ko oluka musala la landa ki dernièrement la micro ya concert na ngamo rozolo bozanzambe ba voix yo boyango oh mais ngala bina ngena zanzambe moyebi ke RKeli oza problématique nzambe na Jésus différence neza entre nzambe na Jésus wana so makambo lukelaka faire za Jésus yo nzambe donc yo na faire boye loro moko bana poto botala mambo yo sko o chetembe ndeni ke ya Jésus ngane we mutu abandaki makambo yango na nzambe yango zo chatembe na sabi kama na chetembe te bana poto bo Holanda bino moko RKeli na faire loro moko parce que RKeli aza nzambe faire aza Jésus pour na répondre na réponse wana celui qui a vu le fils a vu le père. Oh donc yo moni déjà fils yo luka polémique hein ngana ça vraiment tous on pena polémique te c'est-à-dire tant mbatu musu ba pesa ba kombo net ana sona wenge héritier watana ba mbenga boss live mazali soute bino boyo kimisa boyo panzoke sabato makambo luka oyo et aggrave yo komi nzambe awa faire kuna président Ferré aza Jésus ba héritier ba kimi héritier azali ngasko na yo zo confirmer que azali obike Fabrice Padara bando benge pe nzambe micro oyo na rotuna okako confirmer que héritier azali ouais azali obike Fabrice bando benge nzambe na yebi makambo wana te mais siko ngai pe ngasko na nzambe te so ya nzambe ngasko na nzambe ninga ba voix parce que ngana robeta tous les voix na rosa na robesa ba mawatu ba chanteur ba pesa na mki olongola ba vocal nyonso eza elo c'est que lo maison mère vraiment RKeli nazara déjà na wenge soki eza moni wenge za le rôle armée eza le rôle équipe eza to benga équipe nationale ça dit so joueur ça te faut to tika poste wana vidite so ba ngana beta lo ngana za nga mikolo bazo benga 10 match soki 9 bakoina yo on comprend n'est-ce pas benga 10 match iko zo benga 10 match soki 9 azate ne ba RKeli beta pe 10 Pipe apparemment quand tu étais chez le président Ferrego là aux akio bomba mon voanaï na maison mais a obimisi ango don yo
na président Ferré ya pas match voix moko angwana mi bengi nzambe bino bolukelanga makambo bolukelanga makambo po ani voix moko na cosité est-ce que batu so ba sa émission na ye batu na ngi makambo nanga te ko tuna makambo nete moni musique to boya président c'est pas la peine et ça le roi hein bango ba mikolo nga za mo muke na banindu lelo kala te obandi kala te mozo kimisa da ba mikolo nzambe talaka wala nde fo bino boloba ngo nga na ko loba ngo te wala nde bino fo boloba ngo et puis ba mesala ba nga mingi 10 match révélation so pe balingi ba benga nga pe nzambe ya mingongo Erkeli na Ferré ba komi mutu moko parce que nzambe na Jésus bazelo ko moko tuona 10 pe kaye 10 match moi ça na ba 10 match donc 10 match na double brassard ka bino ngana za double brassard te ngana za 10 match ça dit ngana lo na 10 match wana ba rolo ba na beta 5 na biso za malade te Erkeli o beta 5 na beti pe 5 équipe est gagnée. On remet à 9, on a bet 9. Donc, dans ça polyvalent, donc, on a fait comme 10 à match. Pour me ça, on va la mettre 10 à match. Pas de polémique entre Kingani et Kingani. Donc, on a Erkeli, on a que Airbus 10 à match. Bakisa Penzambe, ceux qui vont rouler. Les appels solo, ceux qui vont rouler, on peut au salon bien. Pas de polémique. Il y a polémique entre Kingani et Kingani. Oh, il y a des gens qui ont polémique. Il y a des musique qui ont lelo. Bamisu bazami kolo langai banda kala. Ngala zalanga mwana muke. Enfin na ninga na polémique te. Non, moi je suis pas tu ba benga pela mamba polémique te ba benga garçon mona yemba trop. Donc c'est ça quoi. Ngala mi benga nzambe parce que ngala ro yemba bilora batutu. Chanteur tout à voir la ngai na oyemba biloko nae mais songane na mituni est-ce que bango ba oyemba biloko na ngai ponga na oyemba biloko na ngalo bango est-ce que bango ba oyemba biloko na ngalo nga nani wana so oyemba biloko no na ebité so na lobi faire ozobo ya polémique donc nani yango susu oyo akoki koyemba biloko no te mais ya bango nyonso longolaka Bobby Gamutotanga na président. Aza président que je salue mon président na PC Mote Bisika Azalia président. Mais biloko na ya nani yango biso to linto yeba. Bana poto ba Holanda biso ba Lemi Clove ba Patrick Muzamba na niveau à Paris ba Holanda biso soki okoyebisa biso soki Erkeli okoyebisa biso biloko wa nani oyo ya longolaka. Et bon bango ba ko longola ya yete. Ba nani yango ba ko longola ya yote. Batutu ba ko longola biloko Erkeli te mais Erkeli akokoka ko longola ya bango batu nyonso do bato orchestre nyonso bo ranga orchestre tout ya Congo. D'accord, le message veut passer. Na silika na micro ngo na silika la bino la batu tout. Orchestre tout ya Congo. Nazolinga polémique te yozo ngo ko sanga na polémique tozo betanga musique ngo sasa musique ya polémique nga ba binga na yembaka danser na yembaka na pesa banzela. Comme ça on ndo ko tana polémique mabe. On comprend nga lelo na maison mère na déjà leader. On comprend Big Boss est moi leader de leader. Nga za leader donc eso sala nga bien poser ko kanisa nga pena ba leader mais comme on a une polémique c'est pour et ça va te m'abêter pour me sonner dans le baboy petit on a le biboy on comprend mais ça la permission le gars permission ça la peine à monter dans le barana pour tourner penga sur répondre mais moi quand même bon attends que à répondre à na quelques questions te à répondre te à obanga makasi d'accord relation nous entretenir na ba collègue na yo tika kuna na yemoko président relation est-ce pour entretenir relation ba bonne relation ou comment toi la relation te to ça relation toi la relation te to ça la relation ta morote bana kini bana poto na yebi ke Richikanga le styliste moninga ya le fils sage mulele le fils sage mulele azotala ngai na ministre yo et puis masananga Jibol Mbala et puis na bo sanitaire tout seul utangazo immigration Canada et puis na vena ngai wana za vena ngai na immigration à Canada et puis pour les Catalan Sheraton et puis Steve Mayamba Stemai na Francis Mondabi na kata Paris wana ba base Francis Mondabi je salue c'est Paola andi Facebook boyebi masolo vena ngamo shiro tiamala Paola andi Facebook nazonga na maison mère mingi to lobela masolo maison mère parce que yo za la rate maison mère
Boye mabe oyebi, boye mabe. Yo sepel nango de. Ba sepel nango bino pe na bo rene pour boire ba miketi. Ah yo lingi bongo ha. Mais soto bengana ba tout hein. So bengana ba. Bazo ki mande ba o kima marambo yo zo sala yo longola ba for hériter. Ah. Hériter bena o kima wenge. Pour ani mutuma zo longola focal non. Na bi hériter watana be boto sala eza émission. Hériter azala mikili ero. Biso sala na émission na biso. Ero boss live azala mikili azoli ambala. Yo bi ka nenga fo achara. Donc, biso ça c'est mission, tu as hérité mon panzi. Si on m'a hérité ça dans le mouvement au moment le 17, le 19, le 18, le 17, le 18, 19 au moment dans le Grand Hôtel. Pas de polémique banakini, au moment na ebo ça no calme, au ça na l'aise ça dans le mouvement. OK, bana poto au moment na hérité na concert ya les. Quel lobby ka ça longwe? A lobby na été on est ça. Papa Kalaté. Kalate bo pesa ba journaliste non ça va poser mon eza bat musu bazo luka ba déstabiliser mouvement ou soit bat musu bazo luka ba créer mo lo par rapport ya ndero na biso mais lo eza teza na mouvement webi Jean Pat asani alongwa pa kimika bino yo ebité Jean Pat est dans la deuxième équipe Akimina dans la première équipe Akimi na ya marambo yo na maison mère ko kaneso. Marambo ni basala batuni na maison boyer kele au sala. O yembala ndinga mukete tout. O bana potonga na confirmer bino moi mbala mpandi na ngai degré yembeliwana na ebité. A battre record, y a rien à commenter, y a rien à dire. Émission oyo. Moi de la femme, talaka le pas anniversaire na ngai. Le anniversaire à la fortune écrasante bisira boza moi appelle quand neto yo kala moi appelle et ça la nga bien ta bobenga nga mingi na ba air tardive et ça la nga moi bien à comprendre abino moi caillou tardive fala mbali na yo asepela na la nga marié té na sala ra moi musa na ngai po na sunga famille na nga marié té na célibataire. OK qui t'aura trop ça la peut fort au bala na bi ke banoko bazala mekili barobenga benga na nenga système ba ochali toyi Zambe na nga marambo zo lukela nga to ala moi de la femme moi eloko esala moi ba Claudine Lonzoka ba mama o ya poto o balingara maison mère kama salanga kanai pauti fama na wenze o misomeli kaka fumbo bosani ko somelanga mikila ya botobo to salaki avokano sala wenze o salaki tonanga papa na mana la mela yoni nyango kala linga kamingi mi sunyo kama sombelanga makenena atansalale kimakasi na kama riske na liata shawama na kama riske na liata mbinzo sheri generale tumba papa nzoto nange sebendete kasi eza mosunya pourquoi lelo komisango jouer na yo sheri moto tekaki eponche ya biso na bombaki plus que nuit de noces. Mama wo sakalanga malembe. Motama pasa. Maline singi yo. On est ça mudinda quoi. Bete absolument solo nzembo. Ouais, nzembo, omoni mudinda nzembo mo bo tanga yaki ebimaki batu ba pressa kango trop et puis et nzembo mo bo eza chef d'œuvre. Tant on y a passé un nzembo wana na zita quitté na mona quand déjà nzembo mo bo eza facile d'abord et puis elle na kini so na le kabala mike ba mo mbelanga arnaquer alati pantalon mudinda ngo suna biso so biso elambezo ko mutute ba benga ngo mudinda to mudinda ba pantalon o eza ba sumba ba benga mudinda nani yango mudinda nani ngo alati sumba pantalon eleka makolo donc ekoki na taille na ete nani ngam na lati pantalon mudinda c'est-à-dire na salaki allusion mudinda na eza pa mudinda pantalon te eza bolingo mo boye na debe za kitoko et puis ekoti ba infidélité ekoti ma mbebele ekomisko mudinda. C'est-à-dire, mon isoge lamba, c'est-à-dire élasticité, élastique. Il y a pantalon sur vidé. C'est-à-dire, croyez-moi, koka pantalon bando koko soutien ando kita. Parce que ngasko bolingolanga et bando kokanga soutien, c'est-à-dire infidélité côté trop. Mon mère m'a kosanga. Donc il y avait plus
c'est-à-dire il y avait plus attente, il y avait plus communion, c'est-à-dire ngana chéri amo ko sanga mo trichenga bolingo nga ko ma modinda na sens wana quoi na salika na zika bolingo na sala ngwa lision na pantalon mo boya modinda eza na ngopena ma eza na modinda pantalon te ça conseil na pesi ba momi ba petit na mso akina leo ba rapper respecter bon moi place mon azemba ba petit akina lelo yo pe ba ka respecter na quartier baso bakelanga banchato baso lola bakomo mela penga boye arnaqué alati pantalon modinda c'est-à-dire momi asalinga banko bele pas sous na tana mbi okomo salanga kanai tellement que bolingo eza sous eza kitoko sous te bolingo eza sous eza et perdre sens nango valeur nango momi omo salanga bakanai donc omo salanga bakanai donc ya personne mba omo salanga kanai pauti fama na wenze omisombeli kaka fumba bosani kosombelanga mikila inspiration wana eza kita déception moko boye to eyaka inspiration eza pena eza ki côté wana eza parti moko na baksango eza pena inspiration eza mampe komelanga quoi c'est-à-dire momi ake wenze ayebike nga alinga mingi misuni yake analinga yali yasombi guna ye mais nga pena asomelinga makenena donc ma trop et comme ce que risque d'aller bachar désolation quoi donc c'est ça moi d'une des bolingo et ça bolingo mo caché mais na salle ka allusion ya pantalon modinda na mawa trop na bango le mic love mawa trop na bango vient nga Ange Finken na kati ya Suisse docteur en droit et en théologie il veut dire vraiment le baki babora docteur en droit et en théologie Ange Finken Adrien Finken na kati ya Montréal la bino yango wana émission ezala na mo particularité nango ba osombela oli suma kenena ozobanga te ba osombela suguna oti ba osombela suba makenena awa R Kelly marié R Kelly abalate manza quand même grand garçon quoi mais abalite aza lopete la musapité aza marié te quoi célibataire père de combien d'enfants célibataire père de combien d'enfants ngasko na une chance à robota te une chance à robota te mais na za na mwana mo be na riva na botae Jos na pesa de akombo mais na botete Joyce papa de la rokaka so pas dans de ala libumu to yeba ndeni Joyce papa de la rokaka R Kelly linga papa ma papa na Joyce alinga kolia mingi alinga kolia mingi na pesa ibinasi ngala linga mingi misuni ngabe na linga mingi misuni c'est-à-dire na linga misuni donc plat préféré na ramener ma desuna loso c'est-à-dire au musuni car n'importe quel chelikolo so ba invité au ma desuna loso musuni ezanga te donc ata bolambeli nini musuni ezanga te linga mingi misuni ngabe na argeli na linga mingi misuni donc moi si peu fois misuni ngalinga mingi misuni na répondre te ngalinga mingi misuni so pas za misuni mabete alinga misuni moi peu fois za misuni do ba miyoto tout R Kelly yo ngo kabela masmo misuni ne na mona wa misi ngo lo bolinga misuni te ngalinga misuni ya rolia ya basite yalinga la misuni ya rolia to confondre yalinga la misuni ya rolia ya basite tiens t'habiller en Japon relax Japon non kokate parce que na mbongo somba bilamba Japon te moi te ba voilà ba boss bela na maison mère yo za na mbongo te ngasiko na boyi na ngama mba Japon yo mona tu ba tout ba leader tout mikolo ba la ta su Japon te ngana na mbongo Japon te ngana betaka ngana beti na ngabo ensemble na ngaya ya jean ya Discord abeta Discord et puis na basket na ngaya je remis scotch na beti na makolo donc nga au Japon alinga mamba Japon te nazala mbongo te nazala mbongo somba bilamba cher te à Japon hala non na ko balanga Japon te nga alinga mingi na nga style fashion ba leader rebele ba kimara Japon wana ezokomisa ba ba pauvre ba leader rebele ba sa ba succès mais bazana be loro te po balinga Japon nga siko mamba Japon wana alinga ngo te ça dit sope Japon ça na mbatimo à Japon na lati neti nani yo yebi azombongo ebele a se retrouver le lot 0 pour na roulade c'est fonga manotangelo bango yo journaliste ça
En tout cas, les Miklov, au monde Marambango. Donc, yo sala information, le leader rebelle, côté dans le Japon, so le baza banane. Nga la takana fashion, basket, short, lemba, casquette. Mais mingi lunettes fait dans la chair. Pour nga mutali. Non, on a ba Louis Vuitton. Naza mutali lunettes, donc naza mutali lunettes, pour nga lunettes trop. Donc nga lunettes trop. Nga lunettes trop. Botin de lega manette. Ya belom souté ka lunettes. Ata des containers ka lunettes. Face à la lunette. Les gens ont des lunettes bien, la ceinture bien. Et puis, la basket, moi, ma collègue Kuba. C'est sur la télé, mais tu vas se payer là. Danger. On est arrivé presque à la fin de cette émission. Programme il y a mouvement Isandé. Programme mouvement au Robert à Grand Hôtel. Événement 2015. Événement 2015, on a 3 jours dans le Grand Hôtel, le 17, le 18, le 19. Na Bengskaba à Paris. On a coquille pena. Il y a déjà pour le 17, c'est tout dans le Grand Hôtel. On a pesca le Pito Lukaya. Mon vieux Pito Lukaya. Pito Lukaya, la référence de Kampala. Tout le monde n'a pas ta Kampala en Goti. Tout le monde n'a Kampala et ça, c'est moi bien. Yo ma tête, hein. Maman Luka Pito Lukaya. Non, pas la moto. Eh, la moto, le terme, tu vas tout nyonso. Pas de la nyonso, tu es mort. On est comme une particularité, ça n'a moko, hein. Par là, on a la fortune écrasante, on est là, puis tu Lukaya. Moi, alors, comment appelle? Moi, alors, mais moi, appelle ça, là, moi, c'est bon. Namo n'a pas ta campagne en repos, n'a CP là. Puis tu Lukaya, la bosse en télé direcable, elle m'a dit. Et puis, nous avons la rare plan, puis tu Lukaya, la gaïnga, n'a pas eu que semaine. Et quand tu as mai, rodage bisognos. Toyo qui a bisognos, rodage bisognos. Baya va préparer Kara pour que la main était mon passe quoi. N'était malheureux au soir mais la trotte. La trotte basita guanzu. Kalate au camo. Ouais. Et puis nous avons senti ça l'ambelou l'honorable star. Et puis tout balinga Rita Kimanga na ebisio Rita Kimanga nazo zelaraka malgré j'ai commis boye bon nazo batté pour changer position ton dernier mais Rita Kimanga nazo zela so kablenga ça ngata systématique quoi trop. OK, c'est à moi de te remercier. Bambote na bato balinga ko mingi na niveau à Paris. Bambote na ngala pesika na masa na Mede Mackenzie, Janely Mackenzie, Janice Cramwell, et puis la sanité Jimmy Kina, garçon réel, Jimmy Kina, Deshine Inda, garçon réel, et puis Batutu Balinganga, Babizu, Atropole Catalay Sheraton, Mede Mackenzie, na zone sous Janely Mackenzie, voilà la base, na nenga Mikili Jira Sebondo, et puis Steve Mayamba Stemai. Et puis Francis Mondabi na contrôle na base à Paris na tout trop il y a trop ba ramodinda ba clip ba DVD na bango déjà za wana ba mona ben abimisi ba na ndimi ke na za sir ke baza au CPLA baza vraiment content quoi na boulot na sel bango merci à trop quoi merci na. OK, merci beaucoup. Pour Nabato Balinga Paola Ngainga la fortune écrasante Nabato Balinga R2 Congo Info.fr. Là je vois directement mon boss César Ngadi na PC Bambo Tebele Bisika Zali. Je salue mon vieux Ange Finken Nakatia Suisse, docteur en droit et en théologie et son frère Adrien Finken Nakatia Montréal. Je salue vieux Olivier Guidioni. Olivier Guidioni, papa na Noah, papa na Olivia. Na pesi ombo te bisiko zali, je salue Francis Mundabi, je salue. Là je vois Paris Mobimbaka la linga bino mingi. Surtout ba ho pe ba linga mingi la linga bino mingi, je vous adore tous. Boza bino nyon sur la katia mutema. Na pesi mbote na Patrick Muzamba, Patrick Pindi, les Miklov na lingi bino mingi. Bobenga, bapel na bino et ça la moi bien. Le anniversaire nangai. Bobenga ngesa la moi bien na CPLA.